natali président Werason a sauté ngai. Au sauté ngai n'embête pourquoi. Il y a parmi des marches nanga le quoi et tout ça là on a BCB. Mais moi bakale moi trop za makambo avec le temps. Et loko l'achat Mosaka lobby eza yango te. Eza yango te abeti extérieur. To bungaka histoire te. To sala ke loko te ka po to sala base, to sepelisaka public te. Il faut banda malmoka na vidéo okolo bate vie tala makambo nga na yebisa ko wana tala baninga no nde babeti yango epesi bien tellement papa seranga ya poto na Gidol Fuji Abel de Charme a 5 Simon Bario Bakibens Bazaga Gidel Baza Achuda les beaux gosses les Benjamin pour les beaux gars Joski Zola grand chanteur. Ok, toto ke dika miki akuna pe miki ba astanzu ba pipiu ayimbi na bango mais ba votu ba la pembeni jibende mutu abandi ba masolo wana to zara na ba courte mémoire te boko ignorer te que le 19 juin 1999 Jibe Piana betaka na Zénith de Paris mais Suzuki azala présent wana Suzuki azaki musicien ya Jibe ezongisi yo Suzuki azalaka musicien ya Jibe nande bato bazala koseka ye vocal moko asalaka akenda kosukisa alempela mobali nanga on a démarche na ngap na BCBG président a tant de potentialité beau gosse grand sapeur grand chanteur marketing kaka marketing le on a la butu nani ayebi Ibratom piana te même piana wana botami na kombo wana te sa kombo ya Jibe piana via tali petit moko na talent makasi tout ça là bakabwani alongwe pa ya Fabrigas awasala chemin na ya monike mwana wana talent makasi adopté musicalement artistiquement a propulsé na forme to a propulsé Ibratom piano nani ayebi yango te wana pesa bienfaisance te Mbote bandeko nyonso tu ya www.bonganemedia.com. Salut à tous nos fidèles de notre chaîne Bongane Media. Je sais que vous avez belé na tongwa lelo to sa bongo lundi. Semaine bandi mokolo ya yambo. Dans la mouna tongo actualité musicale mogebimi donc il était vraiment important to nous rappelle au solo la yango. Il était vraiment important donc to mekapé kubeta liso ko analyser yango. Pour analyser nini oui ni bobi mikolo vague komi musicien sur ya munene nga voyager azumi maman ba comédien nga beta mo concert bingo ba journaliste aide bango kina bango fali pour passer yango ferazo sala yango mopao mokunda sala yango lelo Werason asala yango lisusu po e asala déjà yango donc bomona ki a on a chaîne biso Bongana Media Nengeni ni Werason nazo voyager azo beta concert le 15 février mais avant cela atinaki équipe d'avance naie ou azo ba mercenaire atinaki bongo Bill Keaton a JJ et puis Patouziana bazali bato bazalaka lisusu na kati ya orchestre maison mère te mais kasi loko ba fan basengaki bango bali sepelaka na bango nda bino akosala bino plaisir akomima bango ba geste wana oyo ba musicien bazosala ba arrêter ba mususu ba musicien mususu be o bazabe capable kosala ngo bazosala ngo te est-ce qu'ils amala na ngulu toté est-ce qu'il faut kolanda makambo wana ne badinga bazosala fo ono to lo ba ko suivre ba pa na bango to suivre les guides ndenge mopalo ba donc na tongo to la moki to moni vidéo ya Mosaka notre vie Blanchard Mosaka où aza pena na beaucoup l'estime on a pu sa carrière donc aza vraiment vieux oyo na sepelaka koyoka ye po alobaka bien nga na bengaki philosophe parce que arizonaka makambo oyo dela bato mosusu bakoko raisonner te mais sorti ne médiatique ekamusi ne biso
makambo alobi emengi mpe ko déranger biso yango namoni to meka mpe kosolo yango elongo na bino to meka mpe ko analyser maloba oyo Blanchard Moussaka alobi azali bongo awa na mboka société pendant un certain temps je crois kozala na États-Unis donc azali bana mboka donc amonaki video oyo azopesa ba passeport na ba visa passeport visa na kati na ba mission natangaki Bill Kiton a DJ puis Patusiana pesi bango occasion ya ko voyager na ye et puis bakende bongo beta concert ensemble le 15 février na Arena Paris. Mais il crée maman na polémique oyo photo lobela ngo lelo nazo ba commentaire na bino bo tia ba commentaire bo commenter bo aimer vidéo puis bo partager yango voilà biso zali bonga na média une chaîne l'actualité simplifiée tu ira une actualité mo ndinga pété bo comprendre bien bo ebandi ni to solo yango donc Moussaka bimi alobi ACP na Arthur Ranson na sali mais pourquoi pas JB Piana, l'homme qui a mis l'eau dans un coco. L'idée à Moufoube, à tout ça, l'angote pour Nani. Or, il est capable de ressentir yango. Après ça, concert, on a trop. Et pas à JB, mais entourage à JB. On dit ça là qui. JB a ressentir ma camarade, JB a entouré soit dit ça na bato mabe. Bon, là, on a moins extrait la vidéo na yéninga zoloba. Et puis, tokozonga na plateau tome kosala duplex moko tobenga ndeko moko na sepelarne mingi kumungala ye azaka tellement na mayele ebele oyo nzamba pesa ala mayele alobaka bien donc ye bobenga mamba politique azali makambo ya culture azali makambo soki ya nini azali il est vraiment complet. Bota l'extrêmement mouké à vidéo il y a Blanchard Moussaka oyo kaninga zoloba ninga zo sepela acteur wera son asali o pe kofi pe asalaka oyo fali asala ko faire asala mais pas ya jibe zo sali mate pona nini donc alobeza lango atonga tonga soka bibiki saka la betina ni tonga beti jibe tonga to betina ni tonga so tonga ngwa so bibiki sa jibe jiba oyo kele akobana kosala ngo pe to pe ndengeni to en extrait ya vidéo na ye ebongo tokosala duplex to sona mbutangala to yoka pe makanisi na ye tokozela ba commentaire bo partager vidéo na biso merci. Donc voilà Nathalie Peza wera sona biso tsengai osotenga na mbeto pourquoi il a parmi ba démarche na ngana lukwa et tout ça la komona ba BCB. Mais moi, moi trop, avec le temps. Pas tous na salle, tout le mouvement. La musique n'a pas Congo, Radio Chance, il y a mon Europe, pas tous na salle, on a eu tout bundi trop na. Nathalie, petite sœur, n'a pas besoin de mama bé, oui, bête. Ouais, là, na Dubaï, néné, à salle pena TikTok, ouais, rançon, azuli. Bamise ba ndambo vise za te bila koya te ajana koya te petite il doit encourager car on décourager les musiciens ok tout à la relation na bimisi bi vise ya Bill Clinton plaisir rentrer makito tsengo ku dibende na gangi na bitu abimisi tango abimisi vise jani na sauter lisusu na talaka ba il y a pas douziana na kokite na lati bilamba na mwe pe masangai zamba trésor limé azuya na metro nga ngule metro mezo mene bene metro ya kana wenge dikamta una la ta mu metro ninja tala mama matanga sevende nga zongo di début à la fin awoya su mardina vinsoni le qui plaisir au moins pas basala ba boulot ba ngonde mu bazosala mapema bazala ba faire on est ba faire au moins ba tumonga ba pata confiance ba peta confiance ba basala ba boulot fo bango bazala ba faire ngalo ba makambo na bima fo to ngisala ba passe mais on te dit ça mutu natala susu na TikTok mo pao aoyimba
na deuxième maire de la République Mama Cindy natala na sima Cambodge na Doum Suzuku 600 na champ mizene tout ya kalaba na poto boye mamunga na tukaka mbula na mbula hotel na papa Serena ya poto na Gidol Fuji Abel de Charme à Saint-Simon Bario Bakibensi Bazaga Gidel Baza Achuda les beaux gosses les Benjamin puis les beaux gars Joski Zola grand chanteur ok toto ok miki avant puis miki ba astanzu ba pipiu ayimbi na bango mais ba votu ba la pembeni atoma ki o preta sala ki boye alobaki na boye asa munta bunga ka mutro ya mwana ba ngate pozana na salon na meka ba démarche yo moni we rasalia na mona fali sala fali pupa tanga sampa idée qui les a ajustés nous le font beaucoup de dans la libelle comme un bout aïe moi bon orchestre vous êtes la triche boya moi souffle voilà ils ont mis ça quand le bienfait paye toujours l'idée na ngana na idée na makasi mais bavo tout Président Wera, merci. Marketing yangwana. Marketing à outrance yangwana. Nene yosambwe, ajana zira uyemba. Et puis conseil na opesa na monde de la musique, talene bambasser les jours ba contre-temps. Donc faut ceux qui ont vu production mon apôtre balbion les bondimi contrat que boké poto le lo biba misimu besoin visa pour bon on la parler ba tout ambassade ba ya l'ambassade ba ambassade na Afrique to ba visa na concert tout ke gamba mo moni ndako za na provision nzala ndako za na provision c'est différent nzala ndako za ni provision so za na mbatano na poche wana soma pays mo hotel mutabobela botindi gaye Moutou Borosa boit pas la visa naï. Vraiment, merci na Weranson, Igwe. T'as la monnaie des petits sœurs propres, au dit de Manzaka na marche. Makambwezali. Nata sule na moni yama. Na première délégation. Mangal Makambwezali. L'équipe tout fait bétarane, mou kousi tout bétarabalo. Toi la makasi na cornet, toi la makasi na penalty, toi la makasi na coup. Tu mets ta rendez-vous, même pelouse. Les autres vont passer à la radio, tu ressens tout la narva, tu t'es, tu mets ta balle des mois, moi que tout le monde la ballon. Toi tu as dans sous limpe na place à ballon. Surtout tu mets ta ballon, tout ça la rama kambo, ba mi tout ba sala. On est à la démarche na ngap dans la BCBG. Président a tant de potentialités, beau gosse, grand sapeur, grand chanteur. Marketing. Et voilà, bolani bon extrait, il y a vidéo, il y a Blanchard Moussaka, mon tomoko bien, mon vieux, na séparateur à Zoloba. Alobaga bien, donc Abim Saba probablement réfléchi. Donc, Alobaga au hasard, donc c'est que à Talita l'abim, mais non, comment président l'anga JB Pian? Makambo baninga ni bazo sal, ya ko remboîter bapate. Donc il dérangeait qui est albu à kati na ponga c'est que na kati pongi pour lobela ka makambo. Et ngo siko toujours benga mbutangala yé pa yebisa biso pour na yé makambo ngo za ndenge nini ya mona ndenge nini. Voilà, tout ce qu'elle a pensé, toujours ça rappelle, to benga yé bon to na pour sola na. Allô, Kumungala, 9 milliards. Allô, Mbote, le grand journaliste et patron Dimitri Bongania. Toujours rappeler que tu Bengi Bino en direct bon na Kenya, c'est quoi le ça bah séjour na Bino, et là du bon va faire na Bino personnel. Mais actualité musicale moi du na Tongo Awa, tout collection bomoté, le ko na Bino bon maîtriser comment makambo ebele makambo Italie politique makambo Italie culture
ya mboka na biso boyebaka mwa mingi yango tolingi tolekisa mwango bamokele bino momeka mpe kobalaye makambo oyo ezoleka bongo na mboka na biso oyo etali bongo misike na biso to mpe culture na biso na bandi eske tokoki kosolola yango boza na esengo koyamba biso boza mpe na kimia polele motema polele kofungolela biso makambo oyo toza na biso tokepa na bino bosi bobengi esika bozali na ndenge na comprendre naza déjà enregistré boza déjà tant mosusu na plateau osala elema tant mosusu mpe boza na bato tant mosusu mpo sotiani mwa batembe na bato yo sikoyo mutu na nga mpenza na obeto 12 te na shwa te tokota kaka na masolo yango ekufeli te matondo mingi actualité eza lelo mokolo eleki lobi déjà donc lelo toza lundi donc samedi to mpe dimanche wera alakaki bato na concert na ye arena paris akomia bongo bamusicien mosusu akala kobanda kosenga ye entre autres babil kiton bahadj et puis asepesaki bango bafando basengaki bamona bango tomonaki na bavideo et puis awa na kati ya bonga na media ndenge bozoya na bongo émission oyo video wana ezali ndenge nini wera azoremettre bavisa bapasseport oyo eza na bavisa na kati wana azopesa yango na maboko ya bill kiton apesi yango na maboko ya adj epe apesi na patuziana donc video yango ezali bongo olanda yango bokomprendre yango bien asali bongo esepesaki en tout cas bafani na bafani baza awa na niveau ya kinshasa na congo na baoyo baza bongo musika esepesaki vraiment bango makasi et puis soki totali mpe après awera son eza na bamusicien mosusu oyo mpe basali bageste wana resik soki tokobenga yango bongo kokanisa bamusicien na kala babombo mwa bopasa na bango mobengisa bango bomati lisusu likolo ya podium moko obeti bongo ndule mpo bosepesaka bafani na bino plus exemple lisusu ya kofi ayembaki mpe na suzuki ensemble ozomonaki azalaka susu te me kobengisa eloko wana eyosala mwa mokie malamu na miso ya bafani ya bato balola bongo culture mais oyo ezopesa mwa mpasi mpe mawa apparemment bamusicien oyo baosala makambo wana baza kaka moke bayapela mingi te tomaki mpe fali mpo bazosala yango coup de chapeau tomaki mpe fe epe abengisaki mpe na baconseil na obengisa bino baanimateur nyaka oyo bakenda maki bafinga azobengisa bango mais chose étonnante na ngambo ya papa chéri eloko wana esalema te soki eloko epousse biso lelo tobenga bino mpo moko ya balobeli ya orchestre bcbg oyo tobengaka bongo mosaka moto moko bien alobaka kitoko ye babengaki philosophe ye abetaka libanda te ye soki alobi yango wana réalité donc makambo alobaka babimisa yango arefléchissaka très bien parce que ayebi aza parmi bato bayebi culture na biso bayebi musique na biso congolais alobi eloko oyo wera asali esepesi makasi eloko mpe kofa asali esepesi ye eloko bafali bafere basalaka amonaka yango esepelisaka ye kobengisa bato akala oyo ata abeta l'orchestre na yo to abeta mwa mopanzi mais bolekani mo babo moment oyoka mpe misiki na ye oyoka koyemba na ye osepela nango mais aza na mwa bese obobene ye lisusu otomboli ye eza geste mo malamu eloko wana abundaka na orchestre ya bcbg mais esalemaka te toyebi te papa chéri mpo na nini kokanisa bayei na ye ya kala te tokotanga bandono futi atali batiti mpona maloba ya mosaka mpa lobi makambo bongo abunda makambo ano esalemaka te tokotika lelo maloba omeka mpe koloba en tout cas azala pena l'aise oleko explike biso réflexion oyo ya mosaka est ce que abeti ya kote to mpe azoloneka makambo eza na nzela. Ok, merci beaucoup le grand journaliste Dimitri Bongania. Malgré bozwi ngai à pied levé, bozwi ngai na tongo oyo nakoti kuti kolala kala mingi te parce que na travaille butu yoyebika bamisala na biso nasepeli
malgré na moment oyo kokota pina ba makambo musique kolobela ba musique kolobela ba polémique ba nule oyo na ba moment approprié pona yango mboka ya malamu te mboka ya na danger toyebi te lelo lobi nini ekomela biso nso toza impliqué na kati ya makambo totala ndenge nini tosoutenir bamapinga na biso ndenge biso moko tokomipesa baidéologie mpo tobatela mboka na biso parce que mboka wana tobunda contre Rwanda te mais tozobunda nde contre baimpérialiste contre communauté internationale oyo bazolinga bayiba este na biso mpo bazwa bomengo baolanda minere bazo utiliser kaka Rwanda alors il faut tosala maele totelemela baimpérialiste makasi balonga te donc tosala biloko oyo peuple mali asali na baboko haram yango nde biso il faut tosala na place wana confiance na mindele wana te bakotikala koyede biso te ata na ndoto te donc na ngai pena nafungola parenthèse wana epuis nakangi yango avant nakota na makambo bolobi wi nalandi ndenge olobi donc nakoloba boye na bamakambo oyo ezosalama c'est bon mais na biso na kati ya koyeba makambo ndenge ezalaka y a rien de nouveau bamakambo wana esalama lelo makambo ebele komi kozwa baampleur mpo tokomi na réseaux sociaux lelo moto akoki komilekisa na media ye moko or kala ezalaki toalaka kala kutu toalaka na chaîne moko RTNC donc il faut leka soki na Barza soki na Club des Stars oleka variété samedi soir oleka na Karibu variété po sango na yo eyoka nomona na media mais lelo moto akovanda na chombo na ye papa lobi monde entier eyoki ye ezala ya tina te monde entier eyoki ye ata na facilité wana autant tobandoleka na bémission wana oyo ndenge tolobi biloko wana ezalaki nanu censuré et filtré boye koleka boloba nini baolekisa n'importe qui te et message oyo koloba balandeli yango po eleka mais lelo mutu nyonso il faut ça na téléphone Android na yo donc smartphone na yo et puis oza na connexion na yo c'est fini oleki olobi yango makambo ebele oyo ta mosusu banana nango mpe kosalama na kala eyokana nango te mpo balobeli yango na bamedia te ekomi koyokana makasi na ya mabe na ya malamu mpo bamakambo baskandale ebele ezobimaka lelo video ya nani ebimi boye mais basorte bamakambo wana ipe esalama nango mpe kala mais réseaux sociaux kaka mutu ezalaka te. Il faut comprendre que pédagogique toujours na kati ya bémission na ngai donc nakendaka na baexemple nakendaka na banini mpo na kofaire comprendre bato donc nazala na ngai na kati kaka ya sujet ya makambo oyo lobi président Werason amemi bato na concert na ya obeta je crois son s'est trompé te na arena mopao mpe azoprépare hippodrome de Vinci na ye na juillet oyo soki baagende okende bien tozalazala wana azorépété mpe na baancien musicien na ye eza mabe te mais ntango boye koloba sur mon frère Blanchard Moussaka personnellement namoni vidéo wana te mais soki nayoki yango epa na yo yaka na fake news te c'est que eza vrai eza réel alobi nga na oregrete makasi mpo soki batanga bato oyo ya mayele mpe balobaka bien na Congo batanga mwa 10 ata na liste yango biso tokozala te ntango mosusu bango bakoki kozala
Vraiment. Alobaka bien, aza parmi bato yo, so na moni ye na zaparate, na sepelaka na yoka, na style na ye na nini, c'est bon. Parce que ngana na quelque bato nango yo, so na moni eloko na ye fona landa. Alobaka bien, asolaka bien, mais na regretter makasi po wana abungi makasi. Bon, na ebité bilo msupe ezalaka moto asalaka kaka volontairement, so pe akretie vie na ye to nini, mais so tozongi mpena na bakibomoto etant ke bahumain boye esalinga mpasi makasi nga na kolinga mutu akretie ya jibe te po nga na benga pena ya jibe grand frère na osala zela nazoya opienga maloba nazoya penza na okoma wana nalingaka pena te bato balobela ya jibe mabe. Oui, bon, toke na honnête na contexte olobi ke grand frère abeti mabe kasi babenganaka te. Il faut banda malomoka na video okoloba te vie tala makambo nga nayebisako wana tala baningano nde babeti yango epesi bien. Yango nalobi réseaux sociaux lelo ekoma mututu osalika eloko leki mokili mpe elandi posho eza te. Nga jibe nabengaka ya jibe mpona nini leo na osala révélation moko boye tozalaka na yo tro metan mosu oyebaka te. Nga koli na bandal so koli juste na pharmacie mokonzi wana na veni bungu bato bayebi bandal bayebi wana sikoyo bavie jibe ya jibe bango bazali na ngambu mwa kote likolo kuna wana ntango babandi oyo masolo na obete oyo ya ba 87 88 masolo akala misusu kutu babotami te. Sikoyo vie wana soki azoya lokola yebanaki musicien abanda oyo azwa taxi liboso ya pharmacie mokonzi immeuble moko ya 2 niveaux ezala wana pharmacie moko ezalaka na pharmacie mokonzi ti lelo etikala arrêt pharmacie nini na point ya avenue bungu place jibe aza oyo azwa taxi kwa ya jibe. Sikoyo biso loko toka bapeti tobanda kotalaka ye na tv tomonaka ye toyebi ke vedette moko azala na quartier na biso mingi aza okita wana ba 16h30 17h tobanda siko komata totelemi na point wana ya pharmacie mokonzi tozozela ntango akoya nga je crois lisolo oyo grande sœur na nga mami ngala na Londres aotémoigner yango grande sœur na biso docteur Ngala Dorothée aoconfirme yango po bango nde bazala kotelemelaka biso bokendaka na koe wana te bolandaka bamusicien te wana bato akisi nde mokili elobaka biso tokokende na bato mosusu tokola na bango tobima na coin wana se jibe aye ya jibe sa biso bambote wana sexy biso nkomsu mpo omona pe akabeli bino mwa bambongo akotine na taxi na ye ake so azalaki molar so azalaki kende wapi wana vie nde mutu mokolo mpo akobeta version na ye akoexplike schéma wana mazalozwa taxi na pharmacie mokonzi sikoyo bonté wana azakolakisa na gentillesse wana mpo akozwa mwa seconde mwa minute na bino asekisi bino apesi bino bambote ya jibe ti akokota na taxi nayebaka te lelo kozala oyo aza lelo l'homme qui a mis l'eau dans la coco papa chéri leader amofude tout azalaka déjà bien na bato po eza mpe na bavie mosusu mpe baméchant bana mike bopusana te atie bino laba en plus ere moko azokabela biso donc nga nalia mbongo ya jibe oyo ya normal ya simple donc ami mateli te akomi na bamilio te aza na kutu mutu ya makolo alors na gardaka image wana que c'est un vieux bon
bon wana parenthèse siko tokota penza na eloko yango eloko Blanchard Mosaka alobi eza yango te abeti extérieur tobungaka histoire te tosalaka eloko te kapo tosala base tosepelisaka public te parce que babiloko esalami oyo nakodefa ndenge les grands mopa balobaka suivez les guides mais balandi nde jibe nde mutu abandi bamasolo wana tozalaka na bacourte mémoire te boko ignorer te que le 19 juin 1999 Jibe Piana betaka na Zénith de Paris mais Suzuki azalaka présent wana Suzuki azalaki musicien ya Jibe ezongisi yo Suzuki azalaka musicien ya Jibe nande bato bazala koseka ye vocal moko asalaka akenda kosukisa alempela mobali nanga mutabuli concert wana te na moto na succès salaka Suzuki Jibe amema ye na poto po azalaka mpe na bes makasi quartier la te bwakaka ye siko soko omoni lelo Suzuki pembeni ya Vieram kasi Vieram azwi nde lite epa ya Jibe eza logique siko Mosaka abosani yango abosani histoire ya bawenge yango vraiment tozwi kaka na kati ya makambo ya koapuye batu koapuye bajene mutu na mutu akosala eloko na ndenge na ye mutu akosala eloko te selon mpo kingandi asalaki te awa lelo Kongo mobimba communauté na biso nyonso mpe monde entier nani ayebi Ibrator Mpiana te me Mpiana wana botami na kombo wana te eza kombo ya Jibe Mpiana vi atali petit moko aza na talent makasi tosala bakabwani alongwe pa ya Fabrigas aosala chemin na ye amoni ke mwana wana talent makasi adopté ye musicalement artistiquement apropulsé ye na forme to apropulsé Ibrator Mpiana nani ayebi yango te wana mpe eza bienfaisance te wana Mosaka abosani yango so tozwi makambo ke bapeti bareconnaîtraka bavie babengisaka bavie ndenge Ferregola asalaki abengisi Vienne Mopao ntango abetaki na arène mais Jibe Mpiana asala biloko wana Jibe Mpiana asala yango na 97 ntango abimisi fait de l'amour asala featuring na vie na ye vie Muze Papa Wemba idole na ye combien ya batu ya génération na ye basala bafit ya ndenge wana oyo nzembo ya Cavalier Solitaire bayemba Konko Malanga parmi banzembo na sepelaka oka talent ya baartiste mais mikolo nzembo wana ekomi un peu détrôné na motema na nga double to ya fereye na bakalite lisusu oyo ndire ezwi place ya nzembo wana na hit parade na nga privé biso litoi oyo ayebi ke oyo azoloba moto alitoi todevoile nyonso te donc basala yango et puis sortie officielle ya nini toujours ya yango fait de l'amour na kin awa ezala ntongo babetaka na investe ezala ntongo bakebeta na même ligne Papa Wemba azalaka présent donc eza makambo ya sika te mais ntango mosusu lokwa biloko wana série wana réseaux sociaux eza te bokomomona eloko mosusu esalami lelo lokola abengisaki tie na ye eza babiloko deja oyo esalamaka et puis surtout na wenge biloko wana eza eloko ya kokamwa te nga na kokamwa ke Mosaka mutu oyo ya wenge penza mais akende koloba babiloko mwamona eloko mosusu neti extra nzoka babiloko wana salama ifa ye bango so ifa ye yango a ignorer yango te même ata tozwi Alain Makaba ntango asali album na ye pile ou face na 95
abengisaka bavie Dido Yongo, bavie Lusana de Mingongo, bavie Samangwana, bayembe ensemble na bajibe pile face ekanga masolo. Donc batu il faut bayeba même à ce qu'il s'agit de musiciens kala JB ati abeta pe podium moko na batune misusu oyo bakendaka pe ba kozonga na wenga yambi bango ba danseuse bibisia ermo akendaka ba quartier latin ermo pa zonga ka beti ba concert minene ba Titinal Campone ba beti akei ba quartier latin aye azongi lisusu abeta na JB ba Burkina Faso akei babwaki kutu cri ya kochola JB soki mupaya so akei akendaka na nyonso na rideau na nini bilo moko bongo babetaka mais après azongaka jiba yambaka ye et pona kaka makambo mutema mwalamu je crois bato nyonso balandaka témoignage ya Lambi Olambi oyo azalaki pire proche ya Papa Wemba Ndoki Ndombe paix à son âme. Mais Ndoki Ndombe aloba nini a travaillé na ba musicien parce que Ndoki Ndombe bandi banda ba mama Betty ba Kondo Luambo Makiadi a travaillé na ba musicien belé tant que chorégraphe mais alobi ya sepelaka tango a travaillé na JB po paquet o JB pesaka non kolekana o ya sengaki soka sana ba souvenir belé ya malamu a travaillé na artiste a sepela c'est ça na JB sikoyo ezali ba video wana ezali sikoyo ndenge oyo jiba sala exceptionnellement na Lambi Olambi mutu musu pa salango et puis ça mube côté que oyo soka sala ki boy il faut ka ba oyo pe ba salango boy bazongisa boy mutu mutazana ba stratégie na ye ni tete matanga ya sege mignon jiba linga beta na poto to ebite ndenge nini alinga pa kumbela likambo ngo bongisa ka organisation na ndenge nini internet to ebite malheureusement matange yaki concert ezaki annulé et l'obité que soki akobeta il faut ça la net nani oyo azongisa boye alekisa boye non waneza bon ngana ebite mais mo ngana monaka mutu so komi mwa ba trop poto moko boye mo taka ekitsaka mwa nini na sala ba constat wana po tuna mwa bangadiadia mwa banini ba makasu ezaresu mingi to komi distrait na babilo moko fo liaka mingi ba makasu bangadiadia banini nde ekembisa yo donc côté wana mon frère Blanchard Mosaka abeti libanda pona oti ko démontrer yango na oyo nyonso na lobi muto contredire yango azate donc jiba sala pe ba acte ba bienfaisance envers ba musicien misusu autant musupe bazaki na position ya faiblesse comme musupe za muto liboso kutunda banda kinde bango ba komi copier exemple donc voilà siko loko asala akoko ba kusala te ezo dépendre na ye bazoko batilelo kosala bolamu ba obligeaka yango mutu te. On n'oblige pas quelqu'un à faire un acte de bienfaisance. Te, eza na mutema na ye na calcul na ye. Musu pa sala likambu hors caméra. Nga na yebi ke ba masolo musu to ko beta ngo pe boye te ko bimisa ngo te. Po echa ba to pe ba vertige na mito. Ba JB wana ba sunga ba tout trop. Même ba musicien, même ba journaliste. Au monde pena ke mutajo enveloppe a kaki. Nga na yebi master moko ti lelo mwa mutu et sala eneti kobeba po akutana na JB na circonstance moko boye aleleli vie libala nanga eza da 2 semaines mais na ozanga l'art et enveloppe ami yebi leki ingénieur na otanga kombo ingénieur wana te mais aza ingénieur amunene leki na ye sikoyo azaka pe parolier alelela ya JB. Mais le jour J a libala nae enveloppe a kaki o jiba pesa ye ti lelo lobisaka ye ka bilobalo parce qu'il fallait ba filmer balakisa ba vie misusu ya ba musicien ba bimisa ba album na bango ba sali pe ba promotion na mbongo ya JB série moko pe kutu boyo kaka
vie moko azali mpe na niongo lisusu ya JB Sankara koma kosenga ngo. Donc tozala ba mémoire bikuse te avant koloba likambo banda penza kotala nda bien po soki okuti bozwinga pied levé bon so ina bina banda na réfléchir pe makasi na kota na ba archive ozala ndenge nini kitoko kumungala plaisir à trop koyoka bino ntongo to sentir vraiment ndenge nini utalisi biso ke eloko wana déjà jibasala sala pa continue ka bokosala yango conseil moi mukie po tokomi bo na suka un petit conseil na Blanchard Mosaka et puis na ba landinion surtout ba fan non surtout ya musique congolaise tokomi vraiment na suka. Ah ouais, conseil non pesa na mon frère Blanchard Mosaka ezaka ke tangu olingo loba likambo koloba sous les émotions te po likambo koloba matisio likambo po koloba ekitisio kozaka na sentiment te na loba batu bayoka na loba na chrétien na loba na salaboye te il faut vendre non calme to ko yino pe ko se limiter te na sepende président wera saliboye nenge président Kofi asaliboye osuki no wana pourquoi ko tsa kombo ya JB Mpiana oyo neti ba makambo wana etali nango yete Kofi asala makambo na ye na ba ancien musicien na ye ya JB na kati ni et pour yebango bien que na lelo bo ba coopérater pour rien les kate mais faut tout ça la clair qu'on se le dise président we rason no sala makambo na ye o azosala azui mwana ye bill azui nini et puis il faut yebaka eloko mususu tango bozolo babazwa bato ba peser ndenge nini tango zo tanga banani wana basala nini bayoka na wapi bila za poa tango zo ka mercenaire po baza ko mibenga ba mercenaire na yoka kiamu tango balobi mercenaire eza mutu afouet to bazwi mutu makasi ya ko renforcer côté obozo ngabo mela pema to soit to ba sans mot mercenaire te bino bato mayele bo ali wana ba journaliste ni bo ki bieke bazwi ba mercenaire parce que JB so kana so ba mercenaire il faut que nous ba fuji so banani to ba onde ba odie melane na moto ya JB to yokana ko bonganya oza tongo na makambo bele beaucoup des affaires à faire tika na séjour muke donc o na ya osili kana bomi na makambo fa na sa lelo to raisonner makambo sus boye bisanga na batu so pe na ba okende ba reçoit batu na bato tu ta mususu Mosaka atangi no banani atangi banono fuji atangi ba pipi wa so otangi ba génération ya bana wana oyo bayemba ba nzemba bazadi o Kongolo tout ça la bango ba bram mignon banini na ebite muto so jiba ngazwa mercenaire ozwa nani muto asate. Et voilà, il est parti Mutangala, merci Nayo lobi bien bandeko yo balandi biso en tout cas baza ya ko sepela quand yomo lo baga ils émission mo pédagogique donc malgré to bing ma ya musique mais au pays ba retenir moi quelque chose. En tout cas merci Nayo parce que tu as été toujours disponible pour nous en tout cas bakoko baba que suis ebele likolo Nayo. Apesi merci na bandeko yo ba commenter bandeko yo bazo partager ba vidéo na biso bazo aimer ba vidéo na biso en tout cas bo continuer ka bongo bo partager bo aimer en tout cas to ça le musala kitoko. Voilà donc Mutanga lobby est-ce que bato Mosaka bengi baza na poids ou ba robert mercenaire donc lota bato bazu ba bengi AJJ mutayebi avant ça makambo et puis tout ça album ne calming te ils ont bien tapé Billy Kiton good na parlons pas que na rayemo good na ba voyage ba benga kina mususu na ba kan na ba miloko bebe ba benga beta donc aza muto apesa pas tout ça a trop débrouiller la ndenge mo malamu image ya Kim Kester donc c'était c'est normal ba be wa mercenaire pour ba yebi bongo sikoyo ba nono fuji ba ibaza mercenaire te vomi ba benga ute melia donc JB Piana soki mbalo obenga batu
quand c'est email un mercenaire. Merci à tout le monde qui était branché et connecté dans notre chaîne de Bongana Media. Merci à tout le monde. Nous attendons vos réactions, vos appels et ça la biso vraiment bien. Je dis un grand merci à mon papa Apo Bongania na Canada ici Kazali. Papa, je t'aime beaucoup. Donc au PC na moto ba petit c'est en radio so baza kuna alilo. Donc ba bote na bino surtout za kuna mama Mati, ba bote na bino ba nyonso to ba lingaka biso voilà. Ça commentaire, abonne-toi et au la biso bien. Je dis un grand merci à ma maman Esther, on a minute tout ça na kanga. Donc na pesi ba mbote bazali et pourquoi pas à ma femme Lucie à Monazo Bongania. Donc mbote na ye na pesi mbote na number 1 Teresa Bongania, na pesi mbote na Christiana Bongana et pourquoi pas na Nipsia Bongania. Voilà, basé belé Popol Bongana mon petit frère donc Jonathan, bosé belé ba Brice maman, bosé belé voilà. Merci de bien surtout en tout cas tout le monde ani bongo l'actualité oyamba la sima. Merci.